Bandeko page ya Leketcho journaliste ya Facebook bakoteli yango pona nini pona Didas Arena tokoloba lisusu nini bandeko makambo na koloba ezali bongo Leketcho ye moko pe azokanisa bongo en tout cas Leketcho mwana mobali oyo mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Leketcho mwana mobali oyo bakombataka ye na bato toujours ya minene. Bandeko, eza bato mike te. Surtout tango Leketcho makambo na ye ekendeki bien. Chaîne na ye Congo Lizibezo kende bien. Leket TV bien. Facebook na ye en tout cas ekendeki kaka bien. Alors, bazo combattre ye déjà. Facebook na ye Leket TV, Leketcho journaliste, Facebook wana bandeko. Yango mbile tindelaka biso ba video ebele otokomona bakati batie pe na TikTok. Facebook na ye banda kala esalaka promo ya makambo ebele oyo eleki na YouTube te. Na YouTube asalaka promo, na Facebook asalaka promo na animation na barando ya moto. Alors bandeko, do bandeko bato mike te bazosala yango eza pe ya kobombama te mpo na nini nalobi bongo. En tout cas Leketcho na kati ya Congo lokola abenga Fivette Mayemba basalaka makambo pe makambo basalaka esimbaka en même temps babandaki déjà promotion ya Ferregola tango le King azobeta barena. Bien si babandaki yango na kosala ba analyse mais ezalaki promotion. Yango na lobi eza pe possible, eza kutu possible vraiment. Facebook ne bakoteli yango bazoluka pe bakotela YouTube nde bazokoka te bakoteli yango pona promo ya Ferregola. Bandeko na lobi te le King mutatindi me bato ya le King bobosana te Kinaper akotela seleo le King te mutatindaki ye Big Boy boyebi dona alobango na amour o azaka nango yango akotela seleo ariska vina ye pona seleo bokoko loba papa robo likola acte wana yango wana bato wana siko batuni bakoti bakina per internet bien si mosusu ya modele mosusu po méthode oyo bazotakele Facebook ya Leketcho mwana sur et certain bato moko bazomaîtriser makambo yango po Facebook bazomeka kuti kotake te mais si batake Leketcho aza na difficulté moya kota na compte na ye eza te
biloko mosusu aza koposte ezali Instagram direct Facebook. Lokola bamenase wana seki bazomeka na modeli nyonso na YouTube. Alors, bato bazomena sango ya liboso bakozaka na poto. Soki baza na Congo, alors baza batu moko ya pamba pete. Batu moko bazali posé. Baza na capacité na bapareil ebele. Bametrizaka informatique. Bandeko bobosana te, même compagnon ya Big Boy o mosu bakangaki ya kidnapper abanda kosala na compagnie ya telefone na Congo. Donc, même na kata compagnie ya telefone, ba compagnie ya telefone ekoko compliqué pe réseaux sociaux na yo. Na kanisa boyebi yango. Ndeko ozolandanga awa na poto to na Afrique to kaka na poto ndenge ezalaka. Soki likambo esalami balingi bapiniri yo okotaka su na réseaux sociaux te, okotaka na Facebook na yo te, okotaka na YouTube na yo te, bakendeke bisika esalama te, bakendeke na bakompani oyo epesaka réseau. Do babengaka deja kuna balobi mutu boye bareseau na ye bobloke yango to bokomplike yango akota te. Donc elingo loba soki bamifiti baza mpe na réseau bisika leketu akotaka bakoki mpe kokomplike. Ata na maison oyo azosombela bamega te akochange ba maison achange bakote meza likambo ya antenne na likambo ya baconnexion sikoyo oyo bango basalaka o modèle l'État akokontrole eloko mutu moko moko. Alors bato basalaka kuna bakokosala mpe leketu kanai ndenge basalaka na bafoto ya mitakala ebele bimaka otindi na poto foto epanzani moto azwaki apanzi te yo mpo otindaki opanzi te mepanzani po troisième personne akangi yango na réseau ya Afrique to na poto. Dans leketu mwana ezala bapirate bato normal lokola biso moto nyonso avandisa informatique bolibere Facebook na epamba te, leketu même na TikTok akosala promotion. Leketu mwana mobali oyo soki amati ndenge na lobi bayini bayaka yo fele asala eloko te. Soki aningi asala likambo surtout so bayebi yango bazalaka deja wana mpo basala ye bakani neti oyo tozoyoka deja leketu Fivette Mayemba bakozwa visa mpe bakoya concert ya Didas Arena. Alors tozomona deja na ba TikTok batu bakomolobela bango deja mabe. O Fivette Mayemba tala ndenge azoforce mpo kaka ya poto. Mais Fivette Mayemba banda kala salaka promotion ya ferego na bandaka makasi kutu toura osala makasi ya normal kaka. Mais tala bakomoloba deja do leketu ye balobaka na ye te mbala moko bakani. Me bandeko eza kaka kote miziki te, kote makambo ya théâtre lisusu bato ya théâtre
bango pe bakokotia le Kétchou kale. Ah oui. Pour le Kétchou, tango akomaka na batateatre ebele bazo debate makambo na bango ba analyse ezoleka kuna ba makambo kidikidi. En tout cas bato babosanaka basite mosusu ezolobela surtout kobanda na bango moko bacomédien na bacomédien oyo bakoleka na baoyo bakoleka kuna te. En tout cas modele batalaka le Kétchou. En tout cas boyebi yango kaka bolanda mikolo eleka soki le Kétchou alinga kokanga basheni na ye elinga kokangama mpo na bato oyo ya théâtre. Soki leke TV ekitaki bongo ezali mpo na bato oyo baacteur na biso na baactrice ya théâtre na bato oyo ya bango oyo bazali ni acteur ni actrice. Bandeko leke TV yango penze tie tomona ba Aïda, yango penze tie tomona ba Diana. Donc leke TV yango moto epesaki courage na ba idée bacomédien basala basite YouTube. Poso babanda koleka na YouTube ya major Zolozolo to babanda koleka ya Manu Diba. Donc balingaki bazala na bango kidiba balinga bebaka bango baproducteur tozaka mpa na bango totalaka salaire. Mais ntango baleka pa le Kétchou bakanisaki yango théâtre moko boye. Mais ntango bamoni mpenza ezopesa bamoni mpenza ampleur ezosala bamoni importance oyo le Kétchou aza nango mpe le Kétchou ye moko mibengi jeune producteur. Alors bango bayina déjà baproducteur bongo batala yo solo bazwa producteur ometie susu jeune oza mpe jeune ozomona mpe le tchotcho ozomonte mpe village panda. Bango bayi baproducteur fo bakutaka po to babangisaka bango. Mais yo bayaki mpo oza kobangisa bango te. Mais mosala ozosala atuka ekoti bango mai babangi yango epesa bango idée babalosala basite bango moko batali soki akoki azomibenga jeune producteur biso orie mpe bakei na malembe babotela le Kétchou mokomprena le Kétchou mbele leke TV edinda libela Congo lizibe edinda mbele le Kétchou ye mpe alinga kodinda. Mais lokola le Kétchou grand boliste maîtrise aye maîtrise en soi aza nango avanda akontola atie kaka foi na Nzambe atali ke monde osi na kota na maîtrise yango bien moto moko taya kolongolaka ye bongo. Alors batie maboko kote mosusu na grâce ya mayele na ye le Kétchou ye wana amate lisusu bato ya théâtre bakendaki babanda ozonga bazongi na ndenge bien mikolo boyebi bakan ekabwana kote oyo bakombo boye kote oyo bakombo boye kote oyo bakombo boye baacteur na baactrice comédienne bakoma kosala mpe bahistoire moko esengeli mpo bavandela yango analyse lokola pa ya le Kétchou aza na Congo liziba aza na leke TV mpe makambo elekaka na kati ya village panda comme nganda ate koma lokola village chetemba te
me village panda pona koyamba batu na cadre ya village moko pona ko analyser, ko débattre étant que journaliste alors et comment penza na poa moko lokola studio Maman Ngebi en plein air na kata lopango yango wana le ketu bakoki ko attaquer toujours na bato babanda ko attaquer banda kala na makambo etali bacteur bactrice ya théâtre donc de côté wana na tchekutu bacteur bactrice ya théâtre na première position deuxième position de na tche Adidas Arena pona nini pona pia bino exemple Big Boy à côté la Céléo Nandaku pour finir les King alors si qu'on attaque les Ketu et ça quand net makambo eleki Léopard Kebeta quart de finale qu'on a binemi à Congo basali makambo bomoni pour ba décourager peuple congolais na ba joueur ndenge moko le Ketu mwana le Ketu jeune producteur elenge mobali kitoko batake na bapona bongo eloko bien bakolonga le Ketu te wana yebani pamba taza na capacité intellectuelle ya kosala makambo wana très bien pas maîtrise yango voire même eza mosala oyoyo dona ye aza mpe na dona yango bandeko nga papa robo na tiki bino botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.